Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nelele suli bosona bino. Kobakisa kaka un de plus no kola kotia katinanga. Ni nenga kina loba mukwa lelo. Lelo na olobela pourquoi Nzambe apona David. Oui, David azalaki oyo Nzambe apona. Malbolamu na ye, mabe na ye, lolenge azalaki kotambola, Nzambe apona David na tina nini. Kasoto ke na makomi na Nzambe kotala bomo ya David lolenge tambwisamaka, kotala bomo ya David ya solo Nzambe ayebaki kopona ye na tina. Nzambe soki atomboli yo ndeko na nga, Nzambe soki abengi yo, Nzambe soki akalifi yo, Nzambe alingi kosalela yo ndeko na nga, alukaka kaka eloko ya tia kati na bomoi na yo. Bongo aza koluka soki eloko wana yo zi yango na valeur pe yo considere yango, esika Nzambe abimisaka yango pe esika Nzambe akokisaka oyo ezali koposani na kati na bomoi na yo. Lelo tokotala bomoi ya David kino Jésus abimaki na libota David. Lelo tokotanga makomi okomona libota na David ezalaki toujours béni malgré mabe bande kozala, malgré mikakatane bande kozala, malgré ba trouble bande kozala, malgré David emoko atambolaki na kati na mabe, mais grâce à Nzambe bandoza toujours likolo na David. Na tina nini ndeko na ngai, Nzambe apona David, Nzambe atombola David, Nzambe alongola David na kati na bibwele, akomise roi ndeko na nga ezalaki pamba te. Ya soto roko mona ngo lokolo ezalaki normal, mais lelo na sosoli ke ezalaki pamba te. Ndeko na nga yebake Nzambe soki atie eloko moko kati na bomoi na yo, pe amone eloko wana oza kosala yango selo volonté na ye, ndeko na nga Nzambe atombolaka. Nzambe akokiselaka biso, pe Nzambe amimonisaka. Eloko tokomprenaka te ke tozalaka na bilembo moko Nzambe atia kati na biso, tozalaka na eloko moko Nzambe apesa biso, me toyebaka kosalela yango te. Epai tobebisamaka, epai toetufaka yango, epai monguna siko ayibaka yango, nesika ete osalela yango na bolamu, okomi kosalela yango na ndenge ya mabe, pe ememi kufa, pe molili, pe mikakatano. Se toke na makomi na Nzambe eza koba biso 1 Samuel 16 11 à 14 eza koloba na biso. Puis Samuel dit à Jessé, y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore un petit, mais il fait perdre le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé envoya chercher. Or, il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. Et à partir de ce jour-là, la souffle du Seigneur s'empara de David. Car Samuel s'en alla à Rama. Nga iza makomi na Nzambe. Nzambe alingi kaka David nde bapakola ye mafuta wana. Yani ya liboso ayaki. Arance na ye, en tout cas Samuel alobaki ye penza moto abongi na bokonzi. Modeli na moneli ye. Modeli aza kotambola lolenge aza koloba. Donc apparence na ye, Nzambe oyebi kopona ye penza ye moto akozala mokonzi ya mboka oyo. Na biso bato tebaka lolenge akopona, me Nzambe pe aza na eponami na ye. Aponi David lolenge nini. Kasi pona Samuel, ya yebaki lokola Nzambe asi alobi natika ko se fatiguer pona ko interceder pona Saul. Bomo enesila ko bebisama. Ndeko nanga liloba na Nzambe eza juste. Ti Nzambe akende kopona David, ayebaki ke na kati na David eloko ya motuya ezali. Eloko ya motuya ebombamaka kati na David, o misa bato emonaka te, o mokile yebaka te, o mokile bande kokonsidere te, lokola mpe azalaki ne mwana moke, bayebe kaka na kati lelo moko ya malonga ekobima te. Me Samuel ntango Nzambe atindi ye, ntango amoni mwana liboso alobi ya solo, oyo penza ye nde penza Nzambe aponi. Lokola mpe Nzambe asi abwaki ne Saul, alobi na kana tika ko se fatigue, tika no ko se fatigue na ba prière ozosala, na ba intercession nyonso ozosala, nga mutu wana nasila kobwaka ye.
do o intercede te akozala so mokonzi ya mboka te nasili kopona oyo akozala mokonzi ya mboka. David aponamaki deja. So totali moma baponaka David na moma kaka kozwa bokonzi ndeko nanga apparence mususu ekosaka biso te. Eyana ba onzamba sila kopona uta mabumu ba mama na bango, uta bandimela nzambe, uta basosola ke nzambe azali nzambe. Yo oza kobundisa bato ya lolenge wana ndeko nanga tolukaka ba malédiction mususu te na bomoi na biso. Eyana bato oyo basimbaka te, eza na ba oyo babundisaka te, eza na ba oyo bayaka na mabe liko na bango te. Po tangu yo zobundisa ye, yo lobi na zobundisa ye, yo zobundisa nde nzambe. Po ete nzambe asili kopakole mafuta. Bandeko na ye, bamonaka cérémonie lokola kaka eloko moko ya muke. Ke bapakole mafuta, me ye mwana muke bweloni na kosala. Mena tina nini siko nzamba aponaka David. Oko nzamba aponela David. Parce que David, nzamba akutaka eloko atia kati na David. David azako exploiter yango. Bandeko na ye bazwaka bilembo. Me bai kosalela yango. Me nzamba kende kokuta eloko a motu atia kati na David. David aosalela yango. David aosalela yango lolenge nini. David, mwana muke na libota ya 8 garçons. Andimi okende kobokola ka bibwela tata na ye. Andimi ko batela bibwela tata na ye. Bibwela tata na ye ayebaki ko bomba yango. Pe ayebaki ko batela yango lokola bibwele na ye. Tinzamba aza kopona David atalaki lolenge David aza ko se comporter na nini na lolenge azo batela bibwela papa na ye. Na kati na zamba ako batela, ako bundela, ako défendre ba cause ya banyama. Na tangu ours eza koya po ya ko détruire, David asili ko telema ko longisama po na ko batela bibwela tata na ye. Na tangu balu ezali koya, David aza ko bundela po na nini ko batela bibwela papa na ye. Atala kiteke papa nanga pe na bandeko nanga mususu. Atala kiteke bandeko nanga pe ba sefesenge ngana za nanga mwana muke pona ni papa ko pesa nga musala munene boye nga mwana muke le sika bandeko nanga oyo besengeli ba ya kotianga maboko bandeko nanga bavanda bango na bandako ngana za ko kengela bibwela papa na ba danger na mikakatano na bitumba ndenge na ndenge. Me David abe ko batela bibwela tata na ye. Geste nyonso tosalaka ndeko nanga ezala malamu ezala mabe na miso na nzambe, nzambe aza kokonte yango. Alors David ayebaki ta nzambe atali lolenge aza kobatela bibwela tata na ye, lolenge aza kobomba yango, lolenge aza kodefendre yango, lolenge aza koprotege yango. Nzambe alobi non, mwana oyo bibwele aza kobatela yango lolenge oyo tina nini abatela peuple nanga te. Tina nini azwa contrôle la peuple nanga te. Tina nini abundela peuple nanga te. Po ba nyama za ko bundela. Andimi bomo ene kufa me bibwela tata na ebika. To a sacrifier bomo ina ye. Po na nini bibwela tata na ebika. Non. Mwana oyo ye muta okoma mokonzi ya mboka. Mwana oyo muta ko telema. Parce que soka za ko défendre bibwela tata na ye. Combien de fois a ko défendre peuple nanga? Combien de fois ko défendre libota nanga? David a monaki azako bomba bibwela tata na ye. Na intérêt mon côté, na profit mon côté, na eloko moteme tellement crainte à bon zambe. O ezalaki kati na ye. Azako mona soki ourse bominya ma papa nanga. Papa nanga ko sepela te, na protéger yango. Soki loye ko boma libibwela papa nanga kozala na pasi. Non, na défendre yango. David antimi bomo ineza la sacrifier, mais alongisami abate libibwele. Zambe tango atala kabino, mwana na kobwaka ete. Mwana efesengela remplacer Saul. Nzamba azwaki nguya na kitise. Puissance na ya kitisaki na lolenge nini. Na tangu siko Samuel abandi ko continue ko interceder pour na roi. Nzamba lobi non. Musaleli nanga konyokwa mana yote. Ndeko nanga basalela nzambe. Mingi ya solo pe tozalaka lolenge wana basalela nzambe. Okobanda ko interceder pour na mutu mususu. Nzamba abwaka ekala. Okobanda kolela mawa mutu mususu. Nzamba mona ke lisusu te. Atikala ne wana kaka po azala.
me na miso na nzambe nzambe amonake lisusu te. Samuel abandi kointercede mpo na roi Saul. Aza kolela mawa nzambe. Nzambe moko alobi ne te fatigue pas. Kominyokola na yo te, tika na yo kominyokola. Muto za kobondela mpo na ye, na bwaka na ngai kala. Kende bisika mosusu, kuno kokuta onga na poni, oya kokamba libota na nga. Samuel akendeki, asalaki nyonso nzambe alobelaki. Mais Samuel pe, malgré serviteur en Nzambe, Samuel pazaki na kati na kobunga. C'est Dieu qui nous connaît. Ba parents se ko sakabisote. Mingi toyaka na maloba na sukali pona ba intérêt, pona ba profit. Na lingina bénéficier loko moko epa mama kingandi. Tika na na maloba na lokuta, na maloba na nga na ko bénéficier. Olingo bénéficier loko moko, tika na kene na boma ndeko na nga place wana, poso na bomiye, bako linganga, bako mone mutu mabe. Ngo ndeko na nga bi malheur à celui qui se confie à l'homme. Pour même basale lanza bazana kati na confusion. Samuel azaki un grand serviteur de Dieu, mazalaki kati na confusion. Tamba tinde na ndako a Jesse, akende kopona. Tango amona ki mwana libosa lobi non, o penza nzamba poni. O penza sengeli kozala roi. O ya mérité kozala na place ya Saul. O ya mérité kozwa bokonzi. Pe alingaki apakole mafuta. Nzamba lobi non Samuel. Wana yete. Wana te mutunga na poni. Samuel akamwaki. Poni Samuel atalaki apparence. Combien de fois les loto ko beba likola ba apparence? Combien de fois ba vie abana bateza ko beba pona ba apparence? Combien de fois bomo ya bateza détruit? Ponini akotala. Oh, Mama Josiane azol oh na sepela na Mama Josiane. Tenga na sepela kananga na ete. Ndeko nanga apparence nanga yebisi loko mokote. Luka oyeba motuwa na za lolenge nini. Yaka na mokilo ndeko nanga moto nyoso na mokilo. Ane loko o nzamba tia kati na ye. Mingi toko ya na mokili. Lolenge toko ya pe toko zongaka. Mission nzambe ko s'accomplir te. Pona nini pona ignorance. Pona ni pona égoïsme. Pona ni pona ko ignorance. Pona ni pona aveuglement. Alors mongu naza ko profiter na yango. Pesinga Mama Josiane. Alo Mama Josiane ozalana pona ko sunga bandeko. Ngana lobite. Ne sikana banda ko sunga batu. Ngana bandi ko détruire batu. Oui, nzamba ko pesa nga batu. Pona sunga bango. Pona nakamba bango. Pona lendisa bango. Mene sika sikona banda ko sala. O nzamba tia kati nanga. Na komi ko sala. Oyo satako ya ko presente nga. E sika libota na bana nzambe basa ko beba. E sika libota bana nzambe basa ko bungi sama. David abande ko kengela bibwele ya papa na ye. Ayebeke soki bibwele ya papa na nge baby. Papa nanga ko zana pasi. Soki bibwela papa nange bungisami, papa nanga kozana pasi, tika na batela bibwela papa nanga. Malgré bitumbe telemake, malgré mikakatane telemake, mais David atikalaki confia epa nzambe. Pe tango bapakoli akome kotambola na puissance ya nzambe. Mais lokola nzambe alobaka, soki na poni, soki na pesi vision, apesaka na provision. Ndeko nanga seto kena makomi na nzambe omona siko nzambe ndenge asalaka makambo na ye yango mikakatano nyonso tokutanaka nango ndeko nanga kosela mantaka te kobanda komilela te kolela mingi ezaka ba ignorance oza na kati na kozanga koyeba mais soko yebi o comprendre que mikakatano nazokutana nango ezali formation, eza enseignement, ezali nzambaza ko rapprocher nga na eloko moko ya malamu. Otande nzamba salaka. Alongole na kokengela banyama. Apusi ye pembe na mokonzi pona nini? Azwa formation ki bokonzi. Sika sko akengela banyama, nzamba apusi ye pembe na Saul. Na pembe na Saul kuna pusaki ye, nzamba sailole a frappé Saul. Mais nana kobikisa Saul David. Nzamba zalaka malamu. Akoko puso pembeni ya ennemi na yo. Po ete kaka na pembeni ennemi na yo ana. Epa yo zwa formation. Epa yo zwa connaissance. Epa yo yeba lolenge nini na kotambwisama. Nzamba salaki nini? Modisaki Saul. Me bas tunaye balobini. Po yo zwa lobi, ozwa kimia, trouble ya mipepo eza kati na yo. Akomi na nzambe eza koloba na biso nini? Na 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par les mauvais esprits venant de l'Éternel. Et mon babé ne sautaka na mabete.
nzambe pe mutatindikaka yango. Me atindiki yango parce que otambolaki na mabe, alotati de façon okoma faible na oyo ya tie liboso na yo. Saul pas azwa bomoi esengeli David azala de sens. David Saul azalaki su na bomoi te. Bapakoli David mafuta, azwi onction ya nzambe, azwi puissance ya nzambe, azwi autorité ya nzambe. David azwi gloire ya nzambe nyonso kati na ye. Nzambe alongoli bonzambe kati na Saul, atindiki mipepe mabe. Me mipepe wana atindiki yango mpo nini? Nyonso ekotosa David. Mutu nyonso akopusa na pembeni na yo, oyebi ntina nini apusami te. Eya na ba nzambe atindikaka po aza na nguya moko kati na ye oyo ekomemela bomoi. Mosika na ye yo oza kokufa, pembeni na ye oza na bomoi. Nzambe aseme semasa mabe na Saul, me semasa na po ezwa bomoi eza kosenga David azala wana. Sa David, Saul azali moto ya liboma. Avec David, Saul aza moto ya bomoi. Tala esika nzambe abakandaki koutilize David. David akomaki na gloire na nzambe. Alongoli David na bibwele, amemi etina kibokonzi na pembeni ya bokonzi. Pe mokonzi po abika esengeli David azala wana. Apesi o grâce moko, me grâce wana esengeli ozala pembeni na mutu moko o esengeli te elongola nde grâce wana ekosakomplir. Soki David azali kokengela bibwele ya papa na ye, banyame koya ekobomaka bibwele ya tata na ye, na banzi nzambe alingaki apona David te. Akoke kotinda Samuel na ndako ya Jese te. Me tino nzambe atindaki na ndako wana po amonaki bilembo na ye, amonaki ana mwana moko aza kodefendre bibwele ya tata na ye. David ayebaki kaka azobwatela banyame, me nzambe aza komona azobundela peuple na ye, aza komona odefendre libota na ye. Bongo yo sikoyo, nzambe aza komona nini kati na yo? Ondimela Yesu, nzambe opesa opema na bomoi, apesa bisika nyonso ozali ndeko nanga, okokozanga bato mibale misato oyo ozalaka na bango te. Nini ya malamu yo salaka mpona bango? To oza egoiste, olingi nyonso ezala yo, ondimi bibwele tata no epola, ondimi banyama papa no babomango, me yo mibombi na kwela yo moko ozo mibatela. Ebongo ta okende kopesa rapport epa papa, te papa lue yaki na kokaki na ngango te, yango baliaki banyama nyonso nga na batamaki na nga. Mingi toza bongo, mingi toza lolenge wana, toko kimaka. Mwa problème wa moke koya, biso wana nyonso mutamutake ko bata ma place na ye. Mwa likambo ekokoza na libota, nesika batu bozwa solution, omoni mutu na mutako mkoluka intérêt na ye. Nalobaka différence esala entre Jésus-Christ na ba prophète, c'est la croix. Soki sumasia mataka ne kulusu te, andima ekozala sacrifice te, angaka tikala kaka prophète, lolinga bande ko prophétiser. Mais loko esala mutuya, yo nangali tokoma tofukami, tobeleli kombo na Yesu, nguya ekiti ekango le sikoli, nde ondimi baninga bazala sacrifier, ondimi communauté bebisama, ondimi okota na mabe po mabe ekola. Juste jija na bomoi. David ti aza kobundela bibwele tata na ye, ayebaki te ke nzambe aza komona aza kosala. David kino aza kodefendre banyama papa na ye, ayebaki te. Mais nzamba bande komona eloko mosusu kati na David. Yango alobaki l'homme selon mon cœur. Yo moto oza na likabo, yo moto nzamba atie eloko ya motu ya kati na yo, luka osalela yango, luka ozwa yango na considération. Apesa yo don, do wana luka osalela yango ndeko na nga. Nina kokoloba po na ye? Est-ce que loko nga na tia kati na ye asalela yango? Nzamba aza capable pe kotala ete koloba oyo atia kati na biso tozo salela yango? Ozozela nzamba atombola yo na nini ndeko na nga? Na eloko nini oyo nzamba kokuta na bomoi na yo oyo esengeli atombolo na yango? Mingi tokoma lelo nga David, nzamba longola David na bibwela komise mokonzi. Oui, alongole na kuna komise mokonzi na tina ezalaki pamba te, ezalaki pa bande ko prier tongo midi pokwa te. Non, abimisaki kuna po ayebe ko défendre bibwela ya tata na ye. Bongo yo ndeko na nga, nzamba aza na eloko akoko tombolo na nini? Eloko nini oza na ngwa motuya to eza na bomoi no onzamba koko tombola yo? Kotombola Yesu eza na problème te, ko adore ye eya na problème te, mais loko atia kati na yo
akokuta keza na musala toyebaka nzambe atombolaka biso kaka na oyo biso toza na yango. Me nzambe autiliza toujours oyo biso toza na yango. Même Satan mpe autiliza kaka oyo biso toza na yango. Oza na motema compassion, nzambe akoutiliza yango na kati na compassion. Kaka nde nzambe autilisaka oyo akuti kati na yo, oyo atia kati na yo, soki akuti yango za kosalela yango, yango akotombolo na nzela wana. Me toyeba mpe Satan autilisaka meme eloko wana siko na ndenge ya mabe. Na esika nzambe atia bolingo, yo lingi bolingo wana te, Satan abi merci. Lokola nzambe apesi bolingo, yo boyi no bolingo, ngana okomisa ngo haine. De Satan komisa ngo au contraire. Soko za muta bolingo, akomiso muta haine. Yo kokoma bisika baninga, na place ko o manifester bilembo nzambe atia kati na yo, yo sali au contraire nango. Obandi ko divise, obandi ko panza, Satan ko utiliser kaka oyo obandi ko salila. Yango tokebaka na nyonso tosalaka. Tokebaka ndeko na ngai. Na bolingo, continue na bolingo na yo. Ata na momana mokile komona bolingo wana te, me na suka bakoloba ya solo. Abande kotalisa biso bolingo biso nde to comprena ite, po biso moto na kati na molili. Na lobaka mutu na molili ayebaka eloko eza liboso na ite. Esengala koma na mwinda ndako yebaka ya solo eloko telemaki liboso na nga. Alo eza eloko nzambe atie kati na yo. Mukolo kotika okokana na bango. Soki David akokesi ko continue ko bundela bibwela tata na ite, anga kokana bandeko na mibali. Elembo nzambe atie kati na yo. Kolemba nango te. Koloba te nga na bimi zoba, mokile komo monela nga na komi na kizengi na bino, nga na komi na nga zoba, tende konanga. Na sagesse bonzambe pe oza zoba te, wa mayele koleka bango. Bande kwa David, bande komone kaka mwana mwa okengela banyama na zamba. Alongwa kuna kande bande ko humilier. Menzambe abande komona bango bande kotala apparence kazani eloko mwana muke mwana pamba azani wana eloko taza mwana muke menzambe bande komona un grand géant kati na ye po se balobi akwisa ki Goliath de yale qu'est-ce que Goliath na nini na nyoso na puissance de konanga to loka puissance ya nzambe. Même okile koko humilier yo, même okile koko rejeter yo, même okile koko déconsidérer yo, mais luka nzambe a considérer yo na bilembo atia kati na bomoi na yo, yango nde kozala force na yo. Yango nde kozala force na yo. David abande koyebake il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Pe abande kotombola misu ne pa nzambe wana. Ti azobunda na balo ebike nzambe nanga. Azobunda na ba ours nzambe nanga. Ti ake kobunda na Goliath nzambe nanga. Ti aza koyemba miziki na ye. O eza ko calmer milimo mabeza kati na Saul. Aza koyemba ona bon nzambe. Sala nyonso po na gloire na nzambe. Na libala, na libota, na bana na yo, na musala, na baninga, partout kokozala. Sala kango po na gloire na nzambe. Kozala ka desi ata mokolo moko te. Ata lelo monite, okozala ka desi ata mokolo moko te. Na moma David azaki na bibwele, na momo bapakola ke mafuta, na momo abukoisa ki Goliath, tia ya kokoma mokonzi. Ezalaki te alali alamuke kokisami eswaki mikolo. Alo bolamu na yo, bilembo na yo, kolukate continue. Même atoza komona sikote, mais yo continue kosala bolamu no pona gloire na nzambe. Akosala bolamu no na gloire na nzambe, de gloire na nzambe ko se manifester, pe gloire na nzambe ko monisama, pe bilakani ko longisama. Yo za na ba pensée no, yango Bible lobaka na biso, makanisi na biso eza makanisi na ete. Ba projet na biso pesa ba projet na ete. Oya yinde se réalisaka. Yo demeurez toujours fidèle dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. De konanga défendre toujours cause ensemble. Na ko défendre cause ensemble de David ande ko défendre cause ya papa na ye. De konanga okomona gloire na nzambe. Tikete nzambe na lola pambola bino. Moko kisina bilaka, opesi kimia pe bomoi, oya lokota kwa sokolaka, oya pesa katina, tiketa pambola bino. Ndeko nanga ya motuya tambola na krenta nzambe. Sale lelo kwa tia katina yo, okomona loboko na ye, ata lelo monite, ndeko nanga nzambe ebi. Un jour eza kwa mila,
1000 eza lokola un jour okofini komona gloire na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.